Voilà, chers amis internautes, nous sommes déjà en direct sur votre chaîne du moment. Déjà sur votre plateau, donc de tous les jours, nous sommes là. Si je reviens encore aujourd'hui, une fois de plus, dans vos maisons, partout où vous êtes, et ça c'est parce que nous avons un logo au loba. Oui, nous avons pas battu l'écran, parce que c'est au côté de mon écran. Donc, nous avons moi mon cœur au loba, nous avons loba Gmail toujours, ils ont quoi on a pour tout tala, tout y ba, nani on a donc, bah si j'aime qui tout donc Gmail les a. Donc merci. D'abord pour commencer, je souhaite à tous les moments du monde la bonne fête Nabino. Le lot le 8 mars, tout ça l'émission en direct. Là j'ai dit bonne fête à maman Chicago, Christelle Zido, petite sœur propre et n'a pas sous bonne fête à ma petite sœur propre aussi au niveau de Chicago, Fala Barona. N'a pas sous qui ça na bonne fête à ma maman. Na oyo na tirane le rôle à maman, grand-père mère Lise Mukanya, la patronne maman na Germion. Et bonne fête ici na moi na suka ah waza moi sipe le rôle à maman, on a bien gâté la maman na donc Germion Gombo. Donc Zaïka Boye donc si j'ai le zaki na fandaki par rapport na zuba coup de téléphone de partout n'engé ba benga inga par rapport à émission ça la fois passée. Donc dans une décision dans le blessé sous le lot quand des ala toujours si j'ai Liboso, couple mon corps et Kabouani na Charlotte, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, il y a Caroline du Nord, Nicolo y a mon taxe. Dès que moi, ça na Charlotte, na Caroline du Nord, à Beninga, na Tongo Lelo, pour y aller, ah, mon pandisango, couple mon corps, bilinga koti, Nicolo y a mon taxe. Alors, na banebe au boulot, ça là, moi, mon papa, bilo a taxe, on a profité de l'élo vraiment. Tout le monde m'a idée, tout le monde parce que tu es côté à niveau internet. Alors tout le monde qui m'a rassi ma actualité. Le roi tout le monde période d'attaque. Alors les solo on a essayé de puis et coïncider dans le 8 mars. Je n'ai pas maman na bien faut na PC la final le parce que na baki si j'ai tout ekoya ma bena malam to go essayer ensemble na bien tout quoi ko boulele et puis tout me quoi aborder et puis ngai na zabo et critique am tout na zoyoka. Tout n'a pas tout bien on a merci maman ni kandolo donc qui nous continue toujours ça ça là toujours un souci maintenant qui rali sur le baki donc couple mon au niveau de Charlotte na Caroline du Nord en États-Unis et Cameroun Nicolas mon taxi ils ont mawapé Sony surtout na yego ba kiza couple ba congolais donc tout comme le bilango mais nako bakse sous moi pour moi muke on a bakse sous na suka na deuxième partie na biso zaki na rolobeli la makambo ya oboye bikop pour ça en Amérique o bande ko sala pour na usunga bande ko bazangi mbongo babie na Congo système à double babie le long émission le long na rolobeli la yango. Chers amis, merci Sabino na zate petit bolo va casser ya net Sabino na zate binonde bo sala ponga na zala. Et on a là-bas un système Gmail, pour tout tala, bah système Mikem qui doit Gmail bango, Olivier Elvada, bah Gmandaya. Donc, couple wana il paraît-il, bah voilà bango déjà, bah eki mosika, bah ça moi si moi biga moi difita buluga nenza laka, neto gili solo na mukuse. Bah bah na musalate, ah bah komia bah o bah yakala bah tei bango moni ah bah teka kabana. Ah, teka mon andeni, mamba baiti. Ti balaxi ba ondela ti ah, et au sala ke na lo koso ya mbongo. Lo ba zena barangi balé. Moi si ateki bana, azu mbongo tia na poche mbongo zo mona na tse, mobala tout na boy, na air bateka ki mwana, bana plutôt, mobala yeba giti. Mbongo zo mona na tse. Donc baza siko en queue de poisson, c'est-à-dire que mbilinga likolo ya mbongo ata, likolo ya mbongo comment, ya bando bateka ki pona ko sala ba taxe. Yango wana mabe koti nde na ba ile na oya pour tout me expliquer et puis nga na zana moi ba si je suis mokim na obakisa na bidon na batum soit bien nga ba pesi ba pesi mo ba idée na bango donc tout en na tout son un pesi mandé to ya ba mboko yo la couple différente au moins couple musu babala na Congo ba boti bana ba vanda ka menza basungi ba zu chance aux États-Unis couple musu pesa laka ba kutani awa bobala na ndenge mo sa na ndenge ba kutani babalani bakumfanda kumoko couple mususu peza laka mobali na mwasi bamona na Congo mobali tango aye
ayo sala effort abali mwasi et sali dossier mwasi akomi couple musupe zalaka mobali azali na Congo alingaki na mwasi wana te baneka omona kolula mwasi na musika mais tanga komi awa yo sala ke Facebook ba demande atie ba photo ya ba Chicago atie ba photo ya ba Manhattan atie ba photo ya ba je sais pas moi place bien ah mwasi pe tanga aux États-Unis mais nzoka bolingo peneza ina onte na kimé omona pe mwasi pe ba ndoli na ti ba balani puis mwasi pa komi awa et tant to koma awa na kata communauté na biso nde suka yo sala ba buzo mona ka wana mwasi na mbali na Charlotte ba bebani ba kaboni ko la mbonga taxi alors na lingina epengbe support mususu o ezala na biso to mona o mona mwasi na mbali basanda ku moko basala ka pele mso na compagnie moko même basala ba décompte est-ce que c'est normal na retourne na bino bato boyamba biso na mboko na retourne na neti mutolo Eric Mukadi hein les grands dealers oyo azana ba expérience be wasali 23 ans na kati ya mboko oyo vraiment peut sur réponse pena ceux qui vraiment ya sur les amalamu mwasi azana compte na ye mbali pena compte na ye mais on dit que bazana mwasi na mbali fanda nganda ko moko au moins couple mususu bon na boyiti ba misuba za ya ka to fanda za ke ya mo boy na tanti mo vanda na bango bon ça c'est autre chose bon ver wa ba roommate wa futa ka courant wa futa mais ceux qui vraiment bobalana parce que obi balobi ki moi c'est dans le bateau à bala bakomi mutu mako ce qui veut dire que tout va bien commun na bango et comme relo moko même dans l'état même na bakini wana biso to bala na bakina donc na commune limité wana papa monde témoin papa le saut témoin tout le monde qui va bien na biso va bien commun donc ils ensemble ils pour la famille na biso na bana biso to bota et je crois qu'il y en a Amérique qui peut gros à la paix mais au moins bobala ni pona ndengwana mais comme en Amérique le kola mbongo ezaka mokonzi moi ça comment continuer bobala continuer est-ce que ils ont malamu toté bo pesa biso ba réponse mais pona nga na moni qu'ils ont malamu té et c'est fait que tant comme on attend ba taxe ya on faut beba nezala faut ko potane zala pona nini parce que le temps ba taxe au moins moi ça beti taxe na ndenge na e mobala beti taxe na ndenge na e et au moins mobala beti moi 5 feuilles moi 6 feuilles par exemple alors que moi sur calcul peut-être que atonga topé à ce moment congélateur pendant ba on a ça sans que l'aime sur mobala yeba mobala pe na kwena e boule les que abaza sur moi mir chez bango so pendeni sans que moi si yeba et ce qui fait que bamba les belezo kabwana papa vérité papa maman mbongo alors boss TV leb to baki to eto te vraiment en direct sur internet pendant moi je pense que ce que bobala ne beaucoup mutu moko o tout beaucoup salaka il faut toujours moninga moko ayebaka na ba couple belé na opesa longonya basala décompte compte moko ya bango compte moko basala mo pona bana hein bobika basina biso bazala mo ba besoin mo ba nini ba bon bon na jata mo lo mo mukebo na opesa mo exemple c'est la montre compte mo $100 bongo boye pona ba besoin na ye o etikali musu yesu futa ba bill mususu bozo bomba pona bana bozo bota parce que à université ba futa c'est payant quoi c'est un bon attaque so to liaka wana non faut bomba ngo pona venir à bana alors to baki biso to yande côté ya oza na mato ya koyoka ayokini kaka o persipelite azape ne pekaka alors texte retourne ils appellent na ba retour nango olandi kolia na lokoso yo mpe komona aires na parler kokoko pesa ba preuve ndenge couple on a le bebani na niveau ya Charlotte likolo ya mbongo taxi et mbongo ba social la bana moi ça tekisa ki mobala yeba ti lelo mbilinga ezali ce qui vraiment un solo mobali na mwasi vous allez ici comme vous fanda ici comme pourquoi mon temps gérer va continuer pour d'abord là on met tout moko ba mutu bolia ka sani moko pourquoi moi ça en compte mobali ça en compte ndi on te condamné biso bato ya comment boss TV live je na bino o se pena mikolo o lia ba chaîne to mike mikolo oyo isa bebele tué donc toujours condamné yango ce qui vraiment bosa mosna mbali bobalani a bonne difforme ba bien commun na bino il faut bosa toujours sika moko
compte cause à mi balete parce que moi ce sont pour ça que yo qui libala tant yo libala oye pour que yo na papa bo sangana po tonga libota alors tant on zo bakor tant on sa masolo libanda il faut papa yebaka papa pe ndenge moko il faut pe maman pe yebaka et sika mbongo zo kindi ete yo kika na Walmart otini mbongo na bandeko na yo kuna na kinsa ke moi sino yeba moi sino ndako yeba yango ndeza na ba beat ya ukabola ba mabala ndenge mo lelo bandeko wana na Charlotte basa ko bebana na ndenge ba bengi biso ba yebiso na mko lelo na pesi na merci mingi na ndenge bozona na mikolo ebele merci mingi na petit na ngai Moïse Mayanga o mega ipe ko intervenir on a bitelo ko sona moyi tu mego solango na peso merci mingi Moïse Mayanga merci mingi na mbasa na ngai Roman Mbaki hein cadre monene na silo là on fêtait 10 ans silo ezalate quoi na pese merci mingi donc si j'ai na yaki na ngona po aller to so na bino yango wana ba o ba sala ba biloko wana botika ce qui peut-être beaucoup en Amérique officiellement ça c'est autre chose na bine ba compagnie za la nango yala to fanda mais ceux qui vont balancer officiellement pourquoi vous en avez des comptes je sais que les femmes congolaises sont les femmes les plus respectueuses au monde parce que ils sont nés à la tala ya Afrique alors ma femme congolaise ou pendant balançon maintenant on sabi ou ceux qui vraiment aux arana compte na yo et mo boye mo bal te zonga bosala comme yo na papa même taxe soutien na ba loi IRS et c'est ngate moi si à la taxe na ndenge na ye mo na ndenge na ye et c'est na sala ensemble mais so sala mo boye ga système mo ko ndezala au sali ba ndenge wana mais de toutes les façons tout c'est ngara que moi si nous sommes libala mbongo ile ka montre na bisoti ya moni liboto na ka Charlotte Kabwani ikolo moi ça te kibana sanki mbala yeba alors na bakini pe ba papa na ndem ba ndo sala ba mamundi ba ina pale mais ah to moment ça mbal pe sala mais tout ce pas ba bulse na mbala donc na période d'attaque oyo moi je pense que attends mon sur les taxes na yo mobile sur les taxes na yo liboké et ça va bien ma couple les bello na Illinois ils en Texas na yebi hein attends que couple couple maman ni kandolo hein couple mo malamu tango couple ya petit na nga propre fala barona papa yoti couple mo malamu oyo bataka toujours lo na bango sika moko parce que tango bali de moi si ou ça c'est mon sabali mon en fait mon bali de moi si vous êtes vous fondez la famille ou des lots jamais mon bal on ça la taxe aller là na ndenge na ye moi si pas cette taxe aller là donc le lob na le mona donc na comme na suka na mo chité deuxième étape il y a émission zali on a dans la double habillé où on a piqué toujours na plateau na bino ya bo civil life petit boloyo c'était ma jumelle toujours toujours jumelle total là c'était Mickey donc tout le monde a bango ndenge baza wana donc mystique donc en tout cas émission lelo tout le monde en suka moi parti il y a 15 ceux qui fait 16 minutes Junior Vivant c'était derrière les caméras yene na filmé biso abenga fala baron notamment aussi maman donc na c'est pas trop merci à trop donc petit nanga Moïse Mayanga donc merci na encouragement na yo donc Moïse Mayanga wale na propre na général forme Golden Leba maman ya Chicago Christelle Zido na Leli na suka wana en tout cas à suivre ou à Sepelaki c'est bon on a besoin toujours bah suggestion on a besoin bah remarque ou itambolaki malamu c'est bon ou itambolaki mabito bon ça mais ceux qui yega po o lo ba mabe on a vraiment zappé na sinon te nga na zaru nanti ciao bye bye à suivre merci ya